Photo bundangane na banzembo bien, banzembo nde. Sala nzembo bien et simba. Neti nzembo ya ndeko na biso fere o elo katone mikolo so chila mwina. Chila mwina tala musima zonga moto. Omoni ke ça va. Olobi yango pe donc ça va. Bravo et simbi donc moto musupe asala nzembo danser pour ebunda na nzembo wana voilà. Donc polémique faut ya ba nzembo donc na zokisi na omba na ma Chantal. Congo France. Biso na bango, bango na biso na bango ekara molai. France.com site ya Congo masolo danger. Masolo kitoko. CongoFrance.com. Ok, merci très cher téléspectateurs. Vraiment, Boza et Belé à Kolanda. Émission Nabiso na www.congofrance.com. Merci beaucoup à mon boss, monsieur José Dili Pumba, pourquoi pas à notre manager, monsieur Junior Boukson Boukassa. On peut remercier beaucoup à HM. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Merci aussi à Mouna, artiste et métier noir devant la caméra. Pourquoi pas à Yawili Mouchen et Singapore Kebo. Merci beaucoup à Papi Messi depuis Lukampa. Pourquoi pas à Mandela Mukonda, Babi chez toi, dollar, Kwanda Yana, Papi Messi Motomoko bien. Merci aussi à Mamé Méline Zemba. Il y a tous pépélé mbetelo maman Likelemba pourquoi pas à David Olito Motomoko bien. Merci beaucoup à ma maman chérie Malolo Lori c'est la Congolie à ma maman chérie que j'aime beaucoup. Merci beaucoup la grosse moulu de la presse congolaise dans un moko tenaza déjà na chef Seguin. Tous années mingi to beta masolo mais quant à moi je dis bonjour chef Seguin. Bonjour la grosse. OK, merci beaucoup chef moi et mon ayo na batu nyonso vraiment bazuzu atteint kolanda émission na biso monde entier. Et mon angeza na pesi ba ona mbote batu nyonso basepelaka na yo ou basepelaka na ngai ou basepelaka na papa chéri na obolingaka biso pété bambote ya trop. Voilà, OK. Merci beaucoup chef. Est-ce que toko e basege bilan na yo ya 2016 et les cas qui ndengeni na vie artistique? Ouais, bilan na ngai ya 2016 les gars qui bien. Les gars qui bien ngolo ankolo. Moi bankoko sezanga te mais tokolo bankoko soka te. Faut le bagaka malamu onkolo asaleli yo donc voilà. Okay, merci beaucoup. Bien. En bonne santé, Magambutu. Pour déjà, nous annonçons en 2017. En 2017, donc c'est que ils allaient bien. Voilà. Okay, merci beaucoup, artiste. Moi, nous pétambol les États-Unis, pétambol trop. Babi grosse mouli sur au Koutani na chef Seguin mignon, mignon. Ya Ouenge BCBG, ya papa chéri bin Adam Moto Pamba, tout ne la bisoye. Comment bango ba artiste musicien, ba voyager mais tout moni. Il paraît bazo papa chéri bin Adam azo voyager rien que na Roger Ngandou et puis na Blanchard Mosaka. C'était dit à quoi est-ce que bino Rolanda tout bon ba kei ba ya toni mais yo rozala rien que mieux placé pour nous éclaircir na bateau tout bazo landa biso monde entier sur Congo France. Où est le mal so ba kei est-ce que la biso photo candidat mission mon président Keiza a beta concert so a beta concert de au mona biso tout ali wana tout Keiza ma bete so akina na Roger Ngandou na Mosaka est-ce que ba poto tout biso to kenda e belé est-ce que Mosaka akenda te il a chance na akende peta zinde yemo arubenga ngo abandi poto na mutu donc voilà akende peta na ngorien mabeza te tozaka bo moko to na équipe moko et puis solide toujours toi une équipe à El Salvador de la patrie à papa chéri moto pamba wenge BCBG donc voilà. Okay, merci. Moto likunya na moto te moto pe jalou na moto te. Okay, merci beaucoup chef. Balle de match na biso peto zeli en trop 5 ans sans album mais enfin 6e année balle de match to zeli en peu trop chef cette fois-ci to zela balle de match na biso pour quand balle de match ezobima donc to sala ki on te poto yo ngona bana biso na palais non to sala ki on pona ba iba déjà ndambo bazo yiba na bamfena o ba olongwa na orchestre moni so to lobito bandolanda o papa chéri muto alingane makelele talingane mamte to ya woloba o moni nzembo petchona ayemba to chona zo yemba ya biso te ya la azio ngo bo changer ka to changer un refrain ou bien to changer nzembo donc voilà balle de match robima ezobima nango ezobima donc dates boye ba Roger Ngandou na Mosaka ba koleka ba TV ba koloba na ba différentes chaînes ba koloba
balle de match comme prêt ils ont même collaboré. Voilà. Ok, merci beaucoup. Est-ce que chef P au qui chante na katia balle de match toté? Ouais, nzembo ezali. Pembe. Pourquoi il titre là? Kanga journée. Nzola kisombe kanga journée. Pourquoi pembe pembe? Po eza nzembo moko mukolo nzembo na embeli ala pembe. Moi c'est ala pembe babota bana ya ba métiol. Donc voilà. Voilà, ok. Merci beaucoup. C'est Mignon Maniata. Tant une nouvelle Oyo qui a tant que petit na yo, tant que ex artiste émission na bino azaki na wenge BCBG Gino Caporage. Moi nouvelle o bakanga qui est ya mai wana bazo kende wana et ça la ki onondene. Maman biso pardon tout na mama BCBG. Pardon. Ça n'est pas petit na yo na kata wenge BCBG. Na ndenga mabete ça la ki ondenge ni tango yo ka nouvelle wana. Est-ce que mutu na mokili aussi a sepela na malera mutu mutu a sepela na malera mutu donc ala ndoki ala fo esprit nga etant que moi na nzambe jaja na sepela na malera mutu donc wana naza kuna te. Voilà, ok. Merci beaucoup, chef Ségué Mignon Maniata. Vraiment, quand ce moulin, on a été en mingité, toujours beta masolo. Toujours continuer beta masolo. Mais, chef, n'a évité ce groupe ça rapidement car on a un programme, il y a un mouvement, il y a BCBG. Est-ce que répéter ça continue? Tout bon, stopper qui n'a nous. Le quoi, papa Chirac qui est en France, vous stopper ton dégaine. Non, répétition ça continue. Biso doit amourer, il y a travail. Donc, répétition ça continue. Magamnion se continue bien, donc Magamnion se bien. Donc papa chéri, ok, c'est très bien organisé. Donc voilà, Soga Zate, Atiga ba disposition de Magamnion sous Fobo Sala. Voilà, c'est ça. Tout rappel que vous avez voyage na Mali ou na Abidjan, à Rolo Babon, c'est gain. Aïbisou bien secrétaire général Mbotakismo. Voyage na ba mission, ngana au katela bino donc BCBG na très bien organisé. Voilà, ok. Merci beaucoup, chef Séguin. Chef Séguin, polémique dans le monde de la musique et le Belaron en tant qu'artiste. Bon, polémique est bien et comme on a faux soit commis à aventure. Polémique est là, il y a Saline Nzemba bien, Saline Nzemba bien, Banzembo na bisondesco et Zobunda. Na ba fanatique. Ah, Nzembo est bien, au moins neti ombana na ma Chantal ne ebundanga vrai polémique yangwana ombana ma Chantal ya banzembo bosiko lelo polémique yangwana ya banzembo ya ombana ma Chantal bo tala lelo siko donc tinate polémique bien ya banzembo kaka ya kofinga na koswana otaye kuna makolomike kwa shimbo kitaye mutu munene ondire etukambila te. On est à polémique sauté. Polémique n'a pas fait la loi loyale. Et ça la pour la musique. Musique qui a banzemba bien, on saline zemba bien. Donc, photo bundagande sikoyo. Et puis polémique non, et c'est là. Photo bundagande na banzemba bien. Banzembo nde. Sala nzembo bien et simba. Neti nzembo ya ndeko na biso fere. O elo cartonné mikolo so chilamwina. Chilamwina tala msimazonga moto. Omoni que ça va. O lo bien ngopé donc ça va. Bravo et simbi donc. Mutu musupe asala nzembo danser pour ebunda na nzembo wana voilà. Donc polémique faut ya ba nzembo donc na zokisio na omba na ma Chantal. Il y avait une mission de la forêt. Voilà. Ok, merci beaucoup. On dirait polémique en haut, ils ont plus mingo, ils ont fort, ils ont président papa chéri binadam et puis na on dirait tellement bon man a polémique. Bah yo quand on dirait pas polémique ici là en haut, chef. Polémique ya bangomi balega zela to msa album hein. Polémique na bango bando bomana. Et puis bando kota ba prison bilambe pasuka na nzela. Ba kufa bazokisana ba mabala ekufa. Et kabwana donc des fois ba vie wana donc ba prêtre ya ko saganati ba prêtre pena na ndenga mukiete zela ozomona balle de match zobima ozomona pena 7 jours de la semaine et zobima parce que bo comparer nde ya banzembo sikoyo comprendre banzembo nde ya wana polémique la grosse. Ok, voilà. Merci beaucoup, chef Séguin. Question dans les sous mingi zalaki chef Séguin 5 ans.
sans album, mais trop de concerts, trop de voyages. Secret wana, monde entier on a 5 ans sans album, na kati terrain, mais et puis bah voyage. Est-ce que tu as un secret ni nous on a 5 ans sans album mais bozakaka wenge BCBG ya papa chéri moto pamba binadam ezakaka ba vie nanga ba Sege Mignon Maniata ba zakaka ba aspect donc rien à dire rien en lobado c'est-à-dire vie tokos nyonso vie nyonso na facilité. Est-ce que tu as c'était dit à quoi? Artiste à vivre quand ba œuvre c'est-à-dire que vient nga ndinga za boya robimisa album après 2 ans babimisa après 2 ans babimisi c'est-à-dire tant sur rota 200 na 2 albums mais bino 5 ans sans album mais waka toujours na vitesse ba voyage ba concert et lo nyezo sala bino raboza la zala na lobby papa chéri tanga lobaka ba chef d'œuvre na œuvre donc toujours tout ça la na ba œuvre o ya papa chéri asala ya kitoko wana voilà donc ba yoka au moins banze mon abiso neti omba et anze mo ba 20 ans passé ba 19 ans passé mais so to beti wana ba concert o yoko ndenze mo et bimega lobby donc voilà et là banze mo kitoko misala ya kitoko o papa chéri asala o wenge BCBG sala misala ya kitoko nde et tu n'as pas raté photo que nous avons à live. Ok, merci beaucoup. Si je ne me trompe pas, dans le dimanche mon concert, Nzembo ah Vivi et si je me trompe pas, Nzembo on a payé Nzezo ya mabe. Oh papa chéri bando ah Zizi hein Mouna Olobaka donc ça va. Correction. Mais à des fois, on était correction et bimi. Il a un hors père et le bilan papa chéri. Il a hors père donc il a Nantela Moussou s'appelle si Toli na bateau bazo mi bala bateau. Mi bala bateau na basia bateau. Oh baza déjà ba marié. Donc voilà il a un conseil moni artiste place ça se boule donc à que banzela Moussou. Bon, c'est là à côté moi mais ya kema kamsu donc na balle de match pour découvrir ma beleza na kati wana. OK, merci beaucoup Sege Mignon Kozwa na biso yotan belete photo shité na biso photo clair na émission na biso Sege Mignon Maniata ozo promettre ba fan na yo et puis monde entier to zela nini na balle de match. Misala kitoko o papa chéri sali na ba poulet na ye o biso tout ali na ba chanteur na ye ndenge ba MB donc voilà. Misala ya kitoko ga o to sali boso na bina kumisango trop et ko za tam soufo misala kitoko ni ba sali kuna donc ebima bozo atanya oyoka onde boyoki correction pour correction deux fois te na mundele azemba correction donc deux fois te na mutayoka lingala te soka fandi ayoki azo comprendre déjà que bazo loba boy donc félicitations à papa chéri donc à la grande bouliste d'idéologie. À quel endroit nous sommes puis na générique na biso to télé na trace je ne te calcule pas donc to calcule ma maman batute. Si yango ndezoya voilà yango eza la mokonzi à la chef de l'état au binango c'est simple auto ka tozano kimia. Voilà, ok. Merci beaucoup. Question ezongi. Chef Sege Mignon Maniata, et l'on nino salara. Est-ce que tous on a nous chef Sege Mignon Maniata combien d'années na kata wenge BCBG? Donc na wenge d'ensemble, il y a Didier Marcel fondateur. Na wenge wana bon. Talaka banda dislocation. Tilelo. Donc, soit tu sali 20 ans, donc on a 20 ans, papa chéri. Soit tu sali 25 ans, donc on a 25 ans, papa chéri. Donc, doyen, il y a black. Je ne vais pas mettre Fikale, na Mboutakis, na Roger Ngando, donc, doyen, il y a Makasi. Soda, il y a papa chéri, binadam. Voilà, ok. Merci beaucoup, chef. Question na ya su ketikala ki lo nini oyo esala yo. Au résister toujours pembeni ya papa chéri po rôle on va leader pe belé ba bimi ba yaki pa na bino mbango ba humilité mais ba komi lelo ba leader mais pardon bamvena ba yaki po na tremplin bamvena ba inondai ga wenge bamvena ba inondai na bango wenge ga pamba.
Voilà, ok. Merci beaucoup, chef. Tango bateau bayaka pembeni bavena soit disant ça langage qui yo bavena ou bayaka wana. Ba faux vrai. Voilà. Tango bayaka pembeni na balongwa balobaka plus mingi yo muto longolisa bango wenge BCBG. Oko lancer message na bateau bayoka kango puis bateau ba rolande mission na biso. Grosse moulir. Ba bandoki ba mission na so moni o aye na TV ki non ngana longwe pona chef Seguin Alanchor Alandoki. Adam nandoki makasi donc tina kuta occupé ba biloko wana te ba insectes ponga pamba tina te donc ngana temps ya kotala au satire na bisa mouvement ndenge to zali comprendre ngana dirijaka batu ngana dirijaka ba aventurer te ba mvena te oyeno nga bo pona tremplin puis papa chéritanga fuli apesio ampleur oye bani okomozama ba Western Union okompe na batu ba benga yo ale OK donc tinate ba mvena nga donc faut benga bango ba mvena ba yo luka tremplin. Voilà, OK, merci beaucoup muno yo ki ba vena o ba yo luka tremplin to ko c'est vraiment que j'étais pour to na émission na biso to ka bwana biso no kana ba dédicace na pesi batu to balinga nga ba mbote partout dans le monde. Après si code Coco Mboui, Bambote, Tati Wabela Zepekenyo. Et puis na sanité na États-Unis, les boss de Boston, Medal Kadima, na pesio Bambote Atro et puis Gijou Mayela, mon konza mituka, mon konza ya Charwa. Na pesio Bambote Atro, surtout que na Londres, Sadio Kongolo, le seigneur de la ville, na pesio Bambote Atro et puis Kenomu Kena Sam Lumanji, Sosongo Lobota, na pesi batu na ngatu bambote la tro na Bruxelles so na ye masa na ngai pena donc Tercio Mukuni bambote ya tro sikozali donc voilà. Voilà, ok. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Merci beaucoup à mon boss, monsieur José Dili Dipumba, pourquoi pas à notre manager, monsieur Junior Boukson Boukassa, un peu Robabi, la grosse moulue de la presse congolaise, dans vivre qu'à l'époque, à Papi, Messi, Motomoko bien, et puis pourquoi pas à Mandela Mukonda, Babi Lola, na Lola, chez toi, dollar, Yana, Kwanza, Yana. Merci aussi à Yawili Moucheni, Balobi Singapa, Keboto, Wele, Laena, Bamouswamba, mais Simbate. Merci beaucoup aussi à Deborah Bouanga, on ensemble, pourquoi pas à HM Motema ya la grosse mouli. Merci beaucoup aussi à Malolo Loris et la Congolie, pourquoi pas à Mamé Milinzemba Motema ya bato ya tous pepele ya mbetolo mama likelema. Merci beaucoup à Hilaire Claque les padres devant la caméra. Merci beaucoup aussi à Mouna encore artiste et métier noir devant la caméra, pourquoi pas à David Olito Motomoko bien. Merci aussi à Diesola London place la Coli à la grosse mouli de la presse congolaise et Yaka. Merci aussi à Malolo Loris et la Congolie, pourquoi pas à Mamé Milinze Mamotema ya tous pepele ya mbetolo babi bobo sanate match le 20 mai oyo grosse mouli. Quand on a organisé tous les journalistes au beta balé et le beta mouna oazana banuta oazana makwanda, c'est-à-dire oye banana match wana le 20 mai oyo na banda na terrain man à partir de 13h to beti balé to fandi mo muke to meli to lié. Merci beaucoup époque bata papi Messi ko botika papi Messi motomoko bien botika langa Mandela Mukonda lola na lola chez toi Mandela Mukonda dollar yana kwanza yana. Merci beaucoup, nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Quant à moi, je dis merci, au revoir, bye bye. Congo France. Site ya Kolo Masolo danger. Masolo kitoko. Congo France.com